Si vous avez un bon, il y a ma bonne, ça va me livrer ballon. Ma bonne, ça va me sonner à l'eau. Et ça va bon, parce que vous avez l'église, et l'eau, bon, on va faire ce numéro à ma bonne. Et classé, ils sont bons, ma bonne, ils ont un numéro à dire. Oui, normalement, ma bonne, c'est un cœur, mais tu emploies comment tu le baraka. Voilà. Mais ça dit normalement que non, Kabela de Konayo. Ma solo est andenne. Parce que tu peux pas y avoir la source, tu peux pas ballon et outa. Et l'autre préféré tout ça découvert c'est à 9e mairie. Bon, on a 9e mairie de côté ballon et outa. Voilà. Yaka. Jogging nylon. Ok, il y a ça, jogging en fait. C'est côté la licolo ensemble. Ok, voilà. Tout est quand même en promotion. $100. Mais là, tout est quand même normal 120. Ok. Tellement que les clients ont dit surtout zone c'est la banque au fond. Voilà. On a $100 à plus promotionnel. Voilà. Vous avez des biloko côté pour biloko ici là. Il faut avoir pinda et la race côté ici. Sac à dos. Sac au dos. Dans la classe, il y a pas coupure. Papa voyager. Ça bien. Oh combien? $100. Voilà. À l'époque, tu as un autre ballon. Je suis venu le roi mère pena zalara pena. Mutama solo ballon à initier. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyos, Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est moi qui ai belé autre Mali. La plus courte de la presse, mais ça, comme la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Je me remercie l'émission, je remercie ma boss, la vice Miska Bozali, boss Roni Malula, ma boss Yannick. Sans oublier, boss Checking la Londres, ma soeur, réalisation, comme mes quartiers, pourquoi pas. N'a pas ça va monter là-bas, ça va s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast. Chaîne des actions pour le soutien du peuple. Dans la chaîne, les gens qui n'ont pas de orphelinat, ils sont à bitike, na moi l'os, moi si crème de gros, pas de lien, moi les tirs au banc à terre. Vous pouvez contacter, bisous dans le numéro dans la bande de cash, on a vraiment Zambé Aropam Bolabino. Voilà, très chers amis internautes, Baboy n'a bisous sur Yabiso Podcast, nous avons vraiment conservé vos messages comme d'habitude. Elle m'a de la presse, les lois dans la commune limitée, précisément à 9e mairie, oh, bitike, parce que vous avez baraté source. Bisika mamba soma balwa limete balwa tombola et où tu as la 9e mairie le pele mo yeba ba vérité et idéologie à 9e mairie le mo yeba ba histoire e bon mama mo yeba na komwa mundela liboso sala dépôt le mo yeba biloko o ndenge yelara donc ils ont souffert en biloko mais aux afriperie ya tombola bwaka ba te ba dirigeant on ngala ta bilamba tombola te na ta basket tombola te mais source à biloko na so yango le mo yeba ba avantage ni ba mama bazwara parce que j'espère que on a déjà battu moi mouvement tara le za lundi ba ba so ba biloko pena mo mouvement za pena makasi donc l'autre qui to bête pena découverte ya source à bisika batera pena biloko ya tombola wana na okota wana to soana ba mama to soana ba papa to soana ba gérant to soana ba bindelo pena ba tekaka ba beta biso lisori mama ngoleka parce que biso to za ba miki ba beta ba lobi sabiso soki osombi ballon ya tombola même sous la carte au monde moi chaînette est-ce que maman les a la kaka
est-ce que nous sommes vraiment bon encore en émission na biso lelo et c'est ngabo za toujours branché pe connecté quand na chaîne il y a biso podcast na sima caméra na sa bon na réalisateur na biso Josué Mbu asi mabilili lelo bo comprendre autant moi si ma potala ra makadam moi mouvement au boire moi coup de ba tout en ngai donc vous allez toujours branché pe connecté quand na chaîne na biso moningami ya biso podcast na kota wana to ba idéologie le 49 pour ma ballon dans une localité merci beaucoup biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwi voilà très cher ami internaute déjà de continuer 9e mirango donc le plateau est ba source bisika ba mama ba utara ba matete ba liberté ba gambela ba zandu ba yaka ndeko soma ba ballon na 9e miri et ko 9e na kutena ville pour nga pe na banda masolo ala note ka ballon attends donc mais ba journaliste mais na banda pena awa bonjour vieux bonjour Gérard mara na monio lisu na CP vraiment c'est présenté wa prénom na bon kombo na ngeza Christian Kaembe kombo na Christian Kaembe mais na limité babenga nga ya Laurent Sokoko na limité babenga nga ya Laurent Sokoko donc mutu moko bien mutu moko pe bien te voilà ako baksa pe baksa ben c'est pour yena bangela nkema ngela taf donc naza partout wana nyonso bakombo na nga voilà lelo toyo visiter bino na 9e mri awa masolo ezandeni parce que bato be bayebaka mpena source te place babalo euta donc lelo topréféré tosala découverte ya 9e mri bon awa na 9e mri nde kote babalo eutaka voilà précisément awa toza na Céleste dépôt Céleste Montréal joué la biso yango vraiment donc dépôt Céleste nde dépôt makambo ekangi mpe 9e voilà awa qualité na biso kitoko ba prix na biso kitoko nyonso tozokei nango kitoko awa soko sombe eloko oza dessus te voilà mais 9e mairie awa eza place etekama ballon voilà totekaka babouche totekaka sapatu oyo tobengaka mix totekaka mpe enfant basapato bana totekaka mpe bacrème babiloko ya crème wana esika wana soki oye na 9e mairie na dépôt Céleste okozwa yango voilà donc awa ya koluka kuta eza te surtout koyeba mwa idéologie ya mwa idée ya 9e mairie oyo ebanda apres mpena banene bacrée mwa nini badépôt oza na idée badépôt ebanda mpenza kala na Wakading ok friperie ebandaki na Wakading na Zan très bien wana toza na badépôt badanko banini IBC mpe azalaka ya patron ali ebanda mpenza na Zandu nde ntango bamoni Zandu kuna mwa baboutique ezalaki ya mike baye kobule te toya 9e mairie po lokola tozwa mwa badépôt minene po efacilité biso bacontener ekotaka bien nde 9e mairie mpenza kotombama ya 9e mairie ebandi na ba 2000 déjà danko azalaka kala mais kofungwama nango makasi ebandi na ba 2007 2008 nde 9e mairie ebandi ofungwama badépôt ekomi koya konga nakomi awa na 9e mairie na 2009 déjà na 2007 2006 tozalaki déjà wana badépôt mosusu mpe ezalaki wana biso mpe dépôt ya patron aliyaki nde tobandaki masolo wana ebandaki kaka na badépôt misatu 4 na limité bato bayebi mais lelo toza de 400 dépôts donc friperie ezokei nango malamu surtout na Céleste makambo na oyebisa yo lelo kutu te lelo kutu oye kaka mpo na rate arrivage ya solo arrivage ezalaki ya mara nazoyebisa yo mama babunga te bayebi mpe nga bien sikoyo bosuka na bango nde so arrivé ke conteneur eza mabe bato basoki babiloko na bango baprie botekaka biloko bi mabe bosala ndeni bon de toutes les façons na mosala oyo eza mingi ndeni na mosala oyo eza mingi il faut qualité qualité
égale à prix. Ok. Qualité égale à prix. Tu as qu'à tombola. Mais qualité na biso pays faut te bondir. Voilà. Et ça na réclamation ya kana ngona ba maman. Mais na ba dépôt mususu on a soit qualité na bango eza bien ba ça attend à 80% 90% qualité. Voilà. Réclamation ezaka mwa mukie. Mais eza pe na ba dépôt mususu réclamation ya ke belé pour qualité na bango pe eza mona si. Voilà. Donc ekendaka bongo mais soki ba maman ba ye to yeba ndenga ko sola na bango. To ko yeba ndenga ko seleka ba réduction. Moi réduction bien mike wana ga. Ba réduction to yebi pe to ranger pe na lobo. OK. Ah eza pe na position lobo ko maman. Lobo ko na so eza bien. C'est makambo pe. Voilà. So lobo ko ne pe ya kilo, bando tchaki na messe donc ndete. Voilà. Ici. Donc eza bongo to bundana na bango ka bongo. Bon, to pe ça ba maman pe ba bonheur ba sipela. Voilà. Donc na limité, je crois tombolé comme déjà na ba 80% oyo. Il y a avantage. Les bateaux ba ignorant, on ba bi beza bilo ba mindele ba boaka. Biloko mobo ye mystique. Mais moi ba préférence so bango lo asika na zando. Mais soki to lobi to bois que ça tombola c'est que makambo elali. Solo hein. Mais qui ne lali, Congo elali. Vraiment. So ba obi te ba kanga tombola c'est que Congo elali. Po biloko e kinarati na intérieur. Voilà. Tika pe ko kende wape ko kende o ba Congo ba mbuzu bandundu wapi zo ki Équateur. Voilà. Ils qui. Très bien. Donc biloko o e kinara un peu partout. Voilà. Donc ceux qui les loba bioté tombola tout ça là ils ont moins passé. Pour ils ont là dit ça batou. Moi na mike oh ata mo eloko moko boye ngolukela ata mo no ko zo rapidement. Voilà. Na mboka ndenge to kende ko to ti mboka tombola pe ka pour ko salisa biso. Voilà. Pour babilamba to la to ça tombola propre dans na télé. Mon réel jouer la biso. Mais na ti tombola. Ti ko tombola. Oui. Oh baba la crème. Mais oh yo crème à tombola. Dans la télé. Tombola changé. Ah, tombola ça ici ya kalaté. Mais quand babi de ballon za iso muta sombi ballon bon na kati bo mon mambo. Bi mo longolo ba jira bi mo panza déjà ballon. Bo bandel su ko ambala ngo ya solo. Wana bato basala makambo wana loba na kokotanga kombote po les émissions. Voilà. Mais biso na Céleste attendez na zaki na bande ko tekelo biloko bandaka la maman mara. Ebinga na superstar na BC to na mère ou tout. Ah mère ou tout tika biso vraiment. Apé manaki. Voilà. Ballon ou utaka poto kaka bongo. Pesa crème moko. Et utaka poto kaka bongo. Nde bakangi kuna. Yoko ya awa yo ya ofungulela ngonde awa. Ah donc ya kaka boye. Babino mo ye barate so pesa kito so pesa mabe boye ba. Les asco selon patron na biso na qualité auto sengi. OK. Tu comprends? C'est to sengi ba premier ba numéro 1. Au coup na teka na numéro 1. Voilà. Parce que au to sengi numéro 1 yo komo ya na ba numéro 3 4. OK. On te que ya na bilamba fou na bongo. Mais ce qu'on a la première qualité numéro 1. Aux en numéro 1 on est bien au monde que ba maman ba okende ba osepela pour to kanga raté. Voilà. Et où ta kaka bongo kuna na poto. Alors patron de temps akoni kuna acha ba qualité ya kitoko. Ya wana ebisa to komi déjà na 80% ya ba qualité ya bien. On tira na 20% 20% poto kanga. Comme si ça ne peut pas aller. Mais bon ni ko la maman na période ba fête ya. Moi ba pesi ba mort la bango bo aller. Arrive je viens na janvier, moi te ya bana. Ah! Vous ça la mabe. Te omoni mai PR moko eboma biso. Ya solo hein. Omoni eloko zo uta Chine, Australie, Canada, États-Unis. Voilà. Azo uta musika tia zo koma. Na ndenge mokili ezali musu mikanda banini. Neti na ngana kitisa lendi. OK. Lendi na ngana za na rivage lelo. Ba mama play out ngomo na play ba mama batondi. Mais tu o mona ngana kitisi te bo eza po. Moi, matadi yo ebika. Moi mukanda moko ezangaki. Est-ce que c'est maman foutaki? A Monique joue ne moko bemi balele qui te ba ka ndenge ya kosola. Voilà. Maman wala mais ça dit amen. Amen. OK. Donc tu ba ka ndenge kosola. Voilà. Et ah maman, tu raté moi jour moko mais ça te que oumisa maman pour moi là na wana tela ka mokili ndenge koma zo balosa ba. Voilà.
faut pas essayer position et ça pembeni. Très bien. Oui, qui était après jour moko ekokoma. Voilà. Net na minute on a un conteneur. Ils a déjà on a rokit sango lelo na oteka ngo mercredi. Voilà. Donc maman nyonso o bazo futa baza déjà d'accord que mercredi ba aujourd'hui. Non, il aura raté. Il aura raté. Parce qu'il raté comme maman Swan. On est comme rabenda simba basilika ka pesa ka mo na nga. Bako bimiso pe fa quoi. Voilà. Fa quoi. Voilà. Et que na bon. Et que na bon mo na bena bimiso pe da fa quoi. Voilà. Ma biso na tombola tu as déjà na ba position toko surtout na céleste. OK. Donc on se ba raté ti. Biso déjà to comme déjà na ba non nanti mo pengene to ke pena na mo pengene na mo pelu. La vie que ça biso vous présenter quelques articles ba pris nango na habité mo reto kota et ça pena bien parce que tu fais ça radio té donc to loba bilile la qui ça peut pour ça la bien. Voilà. Kombo na ye Kalagoul, ilamba mali. Kagoul, voilà. Oh to la takana mali mbembula. Yango ina sapo. OK. Sika. Kagoul. Il y a qualité ya malamu ya bolo. Oh, quantième qualité? Première qualité combien bon? Pour ça $75, il y a pas mal. Ah bon? Première qualité 75. Ah c'est beau ça bien? Bon on peut. Oh. 75 on est. C'est pas bien faire à toi c'est là 19 ans. Tout ça na c'est. Tout ça na c'est. Le lot attends combien toi 10 000 on check à 75. Voilà. Yaka. Jogging nylon. OK, il y a c'est jogging en c'est. Et contre la licolo ensemble. OK, voilà. Tout est quand na promotion. $100. Mais là tout est quand prix normal 120. OK. Tellement to lingi ba client na biso to zone c'est la bango fond. Voilà. Ba on a $100 na prix promotionnel. Voilà. tozande na biloko te po biloko esili biso awa penda ezalaka ekoti esili sac à dos bana classe ya bacoopéra voyager ça bien. Oh combien? $100, voilà. C'est bien. Il est normal na 130 140 mais tu prix promotionnel $100. C'est bien. Soutien. Eh bah baba on reçoit ba soutien. Mundela la ti penda. Ah oh maladie. Au moins qualité, on a eu cette qualité égale à prix. OK. Et ça na ba soutien mususu ça na des tickets à na kati. Santi penda soki ba maman ba kati ba sipelaka. Soutien yewana, on a ballon ya mobimba soutien kitoko yewana. Oh bi combien? Hier, Azandeka na $90, ça va. Et Balbaso va bénéficier quand même. Abeti pe tout ayo somba lisusu. Akoya kutumbango soka kati. Témoignage ya client, obtient un groupe même ça somba qui soutient. Voilà, mon réalisé la mission. Mon soutien on est lobby. Voilà. C'est la première fois somba. Céleste, on a soulé ça soutien. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de la qualité. Et puis on a mis ici, en tout cas Maison Céleste, nous sommes vraiment satisfaits. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci. Donc ballon oh yango. Ah c'est bien. Ah ouais papa. Au moins il peut déjà biloko mususu baquette mix. Baquette ba mikolo ko paquette c'est zone na kin. OK peut descendre. Combien de kilos? Yé azala 25 kilos. Combien bon? Yé azaka kana $60. $60. 60 chapamba to juillet. Awa tozana babouche. Ma papa mon mikolo bambula. Toyeli bango pe babouche babama bakata basepela 40 kilos yango pe ezara 25 kilos azana $60 peka tant que tu so tu peux nga quitter moi akakola bo pesa fait bon to balance 60 pesa pe 50 besoin bon to balance ka selon ndenge tozotambola te ndenge mama yeli moi mawa pesa mama fazangi moi 5 azangi moi 1000 francs na bakisa voilà voilà. En tout cas, le gars arrive, j'ai déjà essayé. Enfant. OK, ma sandale. Oh, bien. Donc décembre, continue ma sandale. Continue on y a mike. OK. On a décembre batu ba kozala ya ko sepe la ko. Donc oh bah sika vraiment. Ça va, maman Mara, on a quitté au moins
ils ont pour oyer jour arrivage exact. Voilà vraiment la répéter. Pour type biloko exact mais na robenga oli sous. Voilà voilà. Jour arrivage ko za na robenga sous yaka. Tala penda biloko ndenge zali. On a Céleste toujours. Voilà, on peut se numéro de téléphone parce que biso ba na maison va contacter yo. On a rejoint papa Christian ou bien ko joint Céleste. Tous en na 9e mairie limitée industrielle. OK. Numéro 10. Ce que yo commis dans la police. Atol ngobunga to commis dans la police, benga na numéro na PC 082 voilà 99 56 936. On a ekanga maraté au kozwa 082 voilà 99 56 936. Numéro na ngamoko gérant yango wala. Donc en tout cas, boye belé na Céleste toujours les congos. Voilà. N'était sur ma banga ils allaient voir à nous ma banga té. Mais pour nous boire capé, na pour nous boire. Vous boire ko. Boire ko. Na boire. Boire ka. Mais na bani na Jean-Pi. Bani na Jean-Pi. Pire petit na ngai. Na moni ndegolanga Pierrot Wantoku. Voilà. Tozongi koto na zape na papa fils wa ba livrer na biso solo wa be na so pêche eloko mbamo na moi ça bien organisé ba si ba la côté bango nyoso bazana ba couleur céleste. Ah c'est bien c'est ba le bannière bien organisé tout ça bien. Ah c'est bien comme ça c'est bien organisé zongo yangwana bako boye belé eza tina te to yo le kam pepe pamba yo eza bongo. En tout cas merci beaucoup plaisir à toi ami de Royal. D'abord c'est madame nangate Anita Babe mo sa telema il faut na tika na bana ngani onso ensemble toujours liboso. Voilà très cher ami internaute beaucoup ndenge gérant pena uti ko loba uti ko beta biso ba point clé aux acquis essentiels to découvrir to yeba parce que to yeba raté ba réalité aux ara copie ya tombola. Mais par rapport à l'explication, gérant Christian PCB, celui qui reconnaître que était tombola ezala. Tout ce qui va toujours na kati ya 9e mairie oyo bato bele ba ebate ya source ya bisika o ba maman ba soba ba ba uta ba matete ba marché de la liberté ba marché Gambela ba Zando ba cité verte eza le la base. Donc awa et jira ba maman il y a tous les 24 communes à Kinshasa ba so ba ballon. Ne za ba potana ka e mo arrivé sur les ali ba tonde mo so arrivé zate kaka bongo ndenge kendaka vraiment et c'est bo sala ba commentaire si bo sala ba commentaire bo like bo partager parce que ba découverte ça bo ezala teni par ailleurs quand ma chaîne biso ya biso podcast to succès wana te to luka pe moi quelque maman mais sur la réalité parce que to yebi ba maman belé na kopa ballon oyo pour ba livrer les biloko pas ça la magodé na mundele la éviter c'est la vérité quand émission le bo ba vérité on a mis on a toujours branché connecté tout ça la moussa pour nous CP Sabino toujours na katia 9e mairie na ba balo tombola boaka nous sommes de calamité. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Louison. Pas Louison tout le monde limité à ça copne. Bon, en fait, na limité avant midi na na 9e mairie pour nous même ba ballon. Ah oza maniema. Na maniema. OK. Eh ba bini maniema bo ni o ko ba fo ba comme là. Moi moto bo charge ballon bo na 45 kg. Sur 45 de 40. Ni bo moi bo déborder na moto bo tiem sous 10 ballons. Ba risque ni beaucoup en nzela. En fait, comme un ballon est belé et ça vraiment ça risque. Parce que netinga même en souka c'est na charger belé à 3 ballons. Il y a solo hein. On a 45 kilos. Bah 100 kilos t'es 45. OK. Bon maman ba musinde ba bimanga ba 75 ba 5 kilos, moi ba memati ba 10 ballons. Voilà. Le moteur moi pesa 250 kilos. Il y a les cannes ici. On a trajet au bana même sous banda awa type cité verte matali mayo pe. Boke na veti bakuna. Oui. Kene ti bakuna mais ça risque hein. Ndera me maibele we menga me manga oyo kupani na charge ya moto. Le déborder on le ko so mbongo. Non, et we me melanga e mususu ba poigno boye o mo we ko kwe. Banda be ko pa on la 9e kala. Bon, en fait, comme on a abandonné à limité, première et troisième, avant on a comme en 9e. OK. En 2016, on a fait un petit, on a déjà vu.
ba mère musu ba za pesa confiance na yo pesa ba ballon ou même les petits na mais atika na ça mama musu oui ya musu aleki akesando pe kotikela ye okuta pe mwana musu ateka wana oui ba te non faut nanga vraiment ba musu wana ba province atini mbongo na sombeli ye na kotika na agence pe mati mais bande bo so bo sala ko bo ya ba journée déjà bo jour to so ka bien ba jour musu to so ka bien te bon copie nyonso ça dépend journée ne oleka eza peut-être chaque jour on va ça 100 000 ça dépend supposons que chaque lundi ba kota ngebe to liaka bien sous mardi même sous jeudi choc ils ont ba te belete et arrive non lundi vraiment de to ça musa makasi bon donc to za bato ozanga kokoka ba empêchement payer ka musu pe au moins payer ko simité voilà ndi so lilo basure ko zala bon il va soutenir visiter bino le na nefemiri na biso nde boya ki boye eza malamu po nga moko na conscience na nga na mona bato bamema bacharge wana makasi donc amema wutu nde mona keji donc omoake nga kuna mituna po nini boye donc eza bien te komema bacharge wana ebele baki ballon na moto eza bien vraiment ok merci beaucoup message bien reçu. Voilà, toujours dans le 9e miri limité haute que ça découverte ya komona bisika oyo babilamba penza ya ballon o bande rebelle ba préférer kolata ba musubi balinga bango lata bilamba tombe biso to lata na biso parce que tu as une idéologie beaucoup plus fan masolo pena ya ballon ndeka ndenge gérer expliquer ba ballon o limité outa na ba pays ebele et outa na ba Suisse ezali, Allemagne ezali, France ezali, Angleterre ezali, donc tous les continents vraiment bazora bilamba et arabia na kini awa. Ya ngolo bezo et par rapport au nga el mara na ebi babilamba ballon o eza so ba ballon ndenge ezali ya kalate ke ne do asu forme biloko c'est mutabwa ki non. Le comment vraiment eza ba place o bateka ngapena bilamba kuna ngo ale bandeko ne basombaka le babamba mbale ngo ba dédouaner biloko ye na kini ba na 9e miri basali ba dépôt na bango boka histoire ba dépôt o ali bosso bandaka pena ba solo idéologie zara na kati ya 9e miri te e banana nenga bazando ti e koma na kola place référence dans son mouton linga bana kopa ballon mona raté dès que tu on 9e miri référence parce que on a ba dépôt ya ba sorti tous on luka sac ya ballon ezali on luka bala soutien ezali on luka bala jeans ya short ya singlet ya robe ya nini tout ça rappelle qu'on a émaré idéologie à l'époque penga na note ya ballon biso pena le roi mère pena zalaka pena mutama solo ballon a initié qui biso ba âge amitié déjà ngana on compte 9e miri oh daki kutu boete mais changer daki ba dépôt otanga mais lelo yo monde za évolué ballon comme eloko moko ya valeur koleka beaucoup plus nezalaki kala tonozo on a valeur te so mwana alata bilamba tomola ba mona mama ba wa muta pasi alata mwana bilamba ballon mais lelo yo na bana bakonzi na bana batu ya mbongo ba mo préféré ko lettre na bana bilamba ya tombola ni ko lobake congolais déjà par rapport à 15 000 mona embouteillage ya batu ya mutuka te ya batu donc mutu nyonso aosomba ballon na porter koleka tout ça vraiment yango esengai te na loba na beta masolo pena ya ilusa ngo na ndenge entrée wana na kati ya 9e on a préféré nazala nanga mpona tondeka mpe kosolola ngo na bamama epuis bamama mbele balinga baloba mais loko etombe lelo eza lendi mutu nyonso aosomba article okende faka ekanta ballon ezala rara o système basenga na doteka ballon ezali so nasombi ballon boye nabimi nango kuna do na kati na teki oyo etikala natindiki yango manœuvre lobi lisusu na osomba kopera bon fo oluka mbongo naza koencourage okupisi bamama oyo baza pena idéologie ya oteka balo mpona kobokola bana na bango mpona kotangisa bana na bango atuka na encourage bino nga na préféré nasala découverte sur lelo poani parce que bato ebele na kati ya mokili oyo do na kinshasa ayebaka te source ya baballon ya ballon tombola vraiment ezalaka na 9e yango toyaki toyoka mpe mwa quelque mwa histoire ya mokie à propos ya tombola de gérant Christian pena azwi temps ya éclairci biso abeteli biso pena histoire nebi ke baboyi so apodikasi boza vraiment ya kosepela mpona histoire mokie gérant abeteli biso alobi pena oyo eza essentiel na mpe elimaka na complété kaka
Et puis que bana poto bana partout dans le monde et puis que tu constater bato bana idéologie vraiment. Naza limité pour réaliser la rapena 9e mairie bande ko ba son abiloko ba obimis ba obiba musulu ba ke ba ki 6h asombi akati ati ba butu ko sobela et sous deuxième tour bongo ne article 15 faut ko luka boza très important donc to luka moi teti moko après la sou indusa après na zunga biloko la mingi. Merci beaucoup. On peut s'arrêter sur la peine papa et pas à travailler à 9e. Ça peut être un peu pour assister dans le lelo, il y a découvert qu'il y a 9e midi, ça va être un ballon tombola. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a dit? Maman va passer mon tour. Papa a tous ça. Nous avons la 9e mairie industrielle. Voilà. La 9e mairie. Ah, au salaire nini. Bon, Nazali Mingi, gérer à Tombola, n'est à Kati. Ok. Gérer Tombola, maman, ma solo à Tombola, qui est dans la mer. Parce que tout le monde a les infos, ils sont maman, ils sont amis, ils sont mon bouteille, je vais te payer, mais ma réalité a. Mais ma réalité a, ils ont des artés. Voilà. C'est-à-dire que, na la bisolo sur l'époque, mutu, azali na la façon dont on a salama. Voilà. Biso, tu as dit, oyo. Tout ça, va cop au monde, il y a balabala. Ok. Ah, ben, 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 quoi, tu as bien mis habité. Oh, mais non, il va pas toi dans l'île, mais ce qu'on a battu, bah, ok, l'élection ballon, on est bien, mais la carte, n'a pas, mais voilà le kuta. Donc, il n'a quoi, tu as bien été. Oh, c'est pris, ça va nini. Et dans le moment où il est, bah, somi ballon, souvent. Oh là là, Kinshasa. Moi, je me dis bah, qui va changer les guillemets. Changer les guillemets. Donc, il faut pour m'appêter. Voilà. Problème est ça. Moutoro ya paix na mbongo na ye net bien limité présent Fati pa yebi béton. Mokonzi nyonso ya milliers na chose ali c'est présent Fati. Après si ne sengo le présent Moselu c'est mon mec. OK ma bête. Donc ya muto mo liberté criminel a raté. Ce qui criminel a kiawa mais to kanga na maboko. Voilà. Mais alani. Et loko si ba te karata 1000 fois. Maman me mis muto ba tout ballon. Exemple. Na 1500 ma bête ma bête a raté. Ah non, bi vous allez voter on a pris à moi réduction. Mais moi réduction pour la nini. To olinga teke mundele azo loko la zo Fati Beto qui tient na sérieux matin. Ah donc bi voter à bi mo ba noir bi mo ba boss na ndenge na bino. Non lokuta. Donc il m'a mené sur ta poto yango to yaka nango ata no bi minéré. Ata diamant. Nous tente mundele. Voilà. Mundele bi voler à des bisoté. Mais mindele mo ba bino te. Lokuta. Comme exact. Non, lokuta. Ce qui est abongo mutu na ma société na quoi. Voilà. Na dépôt oyo itaka na prix nango o mundele ba yoka na contrat. Na ndenge nini. Na place mususu mundele pe futa muna ndenge c'est le dépôt. Voilà. Mais na ndenge to vandi boyo ni ko na millier. Ba remarka que lo mo ba bete go mutamanduki mutaboya tarate. Soit mindele moti bateka ba ballon ba fona bela na Kinshasa to ba rappeli banda yeka te conteneur akei. Mundele sokaye ezalaka makambo oyo yaka derrière la diplomatie ya parler ndenge ya ke mukanda ne batie conteneur. Ba mindele sa mindele peut te vivre bien que biso nous a raté. To ba yaka na ni mandoki ba yaka na nielo mso à part tombola. Voilà. Oh biso to yebi yaka tombola. Donc mindela bateau ba indien ba manita biso te biso ne ba noir surtout to ba Fati et sengoté. Zo mona ba kuluna batuma bongo bazo etimina ba mindela batu ça bien te. Donc le rabé zali ba Fati Beton ayo kama munenge talite ma bezate to zali ba noir en tout cas to peut s'appeler batunion sur valeur au Congo. Et ça le la sani. Sani nyonso balukaka eloko kota Elia. Voilà. Ndenge biso to Congo to zali. Atura papa Fati Beton en mars. Joa le kumu ngolo nzambe popota mwana yo.
C'est tout. Donc, tu n'as pas question. Est-ce que nous avons déjà fait les cas disant que des conteneurs à une en météo, la nef est basale. Na ba noir, ma belle, la baïso, ba noir, ils ont mis le cosso. Il y a solo, hein. Alors, c'est noir, 2000 conteneurs. Ah, engagé, ma côté, noir, am tololène, donc, il n'y a pas tout. Nous avons tout sauvé pour nous, quoi. Voilà, au solo. Ouais, tout sauvé pour nous, ça, ben, Indien, mon Wenze, c'est que les mairies en perte. Voilà. Ouais. Merci, tu n'as que ceci. Merci, on aussi sinon répondre que nous avons monté dans Gérard conteneur. Mais tu vas pas citer le Boko. À mon abonnement, on va conteneur avant quoi. Voilà. Mais tu aussi m'as dit pourquoi. Là, tu dis ça, ben, je suis voilà. Bana Kwata, moi na Kwata, Makota iba mbongo. Moi na Kwata, iba mbongo. Mawa masomo moto ekisana tinga otala boyeke elonga bezate merci pour ça mon salut kimia nzambe apambola yo voilà en tout cas merci beaucoup message bien reçu. Bonjour papa. Bonjour madame. Kombo nani papa? Monsieur Patrick. Ah monsieur Patrick to mono la 9e rue. Ah il faut travailler to so ma bilo boken. Non na sala na ba ngé. Ça va bien. Bito no lisolo. Mais ndi ngo ba gérer bilo ndel mo se comporter ni affaire ba mo ba se comporter ni affaire bilo. Est-ce que ba futa rabilo comme exact ou ba est-ce qu'on rabilo ba salé parce que les étrangers ba dominer moi ba te belé. Parce que par rapport à ba copa ba ba sala mokena na ba ndel. Bon, celui que lobby ko escroquer biso, c'est trop dire. Voilà. Mutam tameritaka, il faut tinaï par rapport à musala zo sala. Voilà. Vous avez bango même moral. Selon patron Abino, na ba travailleur na e. Malgré pas si bato baza mabe malamu ezanga raté, soit que vous kozanga té, mais sinon té tozanga biso bien na bango. Ceux qui a relié monali, tu dis à Kana Bango, ceux qui jouent à salaire na yo, et coquille a repris son salaire na yo, c'est ça. Voilà, par rapport à les nous avons moins idée, c'est pas quelques dépôts où il y a 49e rue. Oui, nous avons des dépôts belés, il y a Kalaba, Afrique, mais il y a la société à Kalaba, donc des années. Voilà. Congo Best, donc des années. Ils ont un magasin qui nous considéré comme Kabatou. Nous sommes dans des Gira, nous sommes dans des GRK. Voilà. Nous sommes dans 15 Tozwaka, le 30, Tozwaka, nous sommes primaire. Donc il y a ça qui a l'os, qui Sarabiso. Oui. Société quoi? Nous avons fait, il y a des gens qui ont on peut s'habiller baloso, on peut s'habiller basoso, on peut s'habiller 12e mois au Bengaka. Donc en tout cas, ça va. Mais toi qui sont Panzani bilo ba gérer ba ndeko mo travailler ba dépôt, bo commander la période et arrivage, bon ma konuka, bo bimala ba ma bato peut se moka arrivage. Est-ce que c'est ça? Non. Bon ça va mera ba bala bato, ça va mon fort. Et faux archi faux, c'est mon talent du bongo. Il y a solo hein. Oui. C'est mon talent du bongo za lukuta. Et problème est que moi si faut zalaka moi si papa ya valeur na on y peut ça envers bato. Voilà. So oza mutu mabe otikala mutamabe. Très bien. So oza mutamalamu otikala mutamalam. Yo longwenda ko yokoluka mbongo. So te osomba biloko na okoma na mamusu pona ni. Parce que na bongo. To yebi que na oui partout parce que ça les place baza makamone ko zanga te. Mais c'est ka éducation ya mutu azala ngi pana yi. Voilà. Alors qui mabe pena malamu ko zanga te place bazali. Mais sur 100% to vivra na bango moi 70% ça va. Ça va. Parce que bon jira ba ndeno mutation ballon na $100. Aka kata boy. Biteni na biteni. Ayesko pana o. Bozong sa ballon na boko ambala musu reambala musu na depoto bo sala ne bo pesa te ka mutu merci biso côté wana ba te belé banga ba comprendre parce que ça biloko ya pripéri. Voilà, on a une meilleure question pour pouvoir répondre au pays comme il faut. Voilà. Monito molande ngeza beza ballon. Voilà. Eza déjà biloko balati na Europe. OK. Batindeli biso. Très bien. Eza différent là aucun na kati ya magasin aucun so biloko ya sika. Voilà. Donc on est dans un problème qui. Mais ba tout ba retenir eloko moko. Ceux qui ont sombi ballon et qui ont kati bimi malamu te. Voilà. To le ballon qui non kende ote ki sango. Monter un bon oyo kobima.
koyela biso yango tokoyeba koluka moyen nini kopesa eloko mosusu mais soki osombi ke eza mobimba oke na yango eki okati te osepe nango te oye nango na kati ya magasin ela tozongisa elo mbongo sans problème sans problème puisque eza mobimba okati yango te donc odepense eloko moko te obendi ata 3-5 pièces te tokozwa ballon mosusu soki olingi tochange tokochange yo soki olingi tozongisela yo mbongo tokozwa mbongo na yo tozongisa wana ezalaka sans problème soki okati yango te mais soki okati yango ekomaka négociation puisque ballon euti Europe boye eza bien emballé awa na kongo toza problème makasi usine ya bachasseur eza te usine ya banini oyo ozomona bakanda eza te non ndenge eutaka Europe na conteneur nde ozomona bakoli boye euti Europe ebongo eye mbala moko mama futi mbongo na ye bapesi ebiloko na esili point barre esili osala idéologie kaka la soso ni balo mwa jean ya moins cher bokati boye yoka ba $10 ba $20 mais lelo za souti on da week bino bokoma koambale bino mo yozo bakeo bambala te uta direct soki muta biso bongo akosi yo ata so tuni ba mama boende bazoye waso ngeza lukuta même machine bakangaka biloko oyo ana na Congo no tozi machine ana te usine ya machine a ezate so tuni bakanga biloko awa population na biso na biloko uta pote zaka muke très bien comprendre so côté ba maison no so to mona ba conteneur ze belé donc tozata na compétence monte to kokanga to mola so archi faux uta kaka Europe et na conteneur ba journalier ba décharger ba silisi ba pesi bango mbongo na bango ndia bani koteka marchandise na voilà sur la poser là pour poser question moko si bosenga ka mbongo ya mabonza avant mo livrer ballon mabonza wana sonaka no ezala mbongo ni parce que boza na église te eloko te ba mama pesa ni mbongo mabonza éclairci biso mbongo mabonza là ezala ni mbongo ni oui normalement mabonza ezala à cœur mais to employaka ningi koma to lobaka kaka voilà mais ezali normalement que non kabela ndeko na yo OK mais bino za obligatoire za kabela te ya solo eloko komi obligation ekoma siko mabe il faut na pesa elo na volonté na ngai je peux reconnaître ino ndeko na nga pe po to batana na ba palette so koti na kati ya magasin otali place ba ballon ezali yo moko mitune eloko ekomaka kuna ndenge nini ya biso nde tomataka na kati ya dépôt na ba palette bani kobuka a mama sepene eloko a sepene okosaba na sens wana kina bana pesa noko abana nga moi 3000 moi 5000 na pesa mise obligation te obligatoire te ils en fait kaka aide kaka tuza ko ilane voilà merci beaucoup peut to tika banda kumana lia mama tembele moi ya batu pesa mais obligatoire si aux hommes avantage par rapport au quota copo bon pesi mutu so tazo te le ministère na kama avantage ezala c'est comme ça ce qui avantage ezate c'est fona tika msala là na continuer au traverser que moi avantage ezala voilà merci beaucoup ce mot de la fin zalo koloba bon mot de la fin na gouvernement kaka ba ko aider biso na misala o ndenge ba expatrié bazo sala ceux qui lelo na Congo bande ko na biso bazo bima ba député lelo akomi ministre olé abakisata eloko mo be na kati mboka le compteur abakisi basi très bien vous voyez aza na moi Simon Colère akomi ministre olé lukate eloko mo na ko sala pour le Congo et des peuples congolais le compteur qui obakisa moi si très bien la biso ko avantage na biso ezate donc au sein na gouvernement congolais ceux qui bazui idée biso moko bana mboka to banda ko porter biloko oyo on a petit congolais azata ma place sortir mais reconnaît avantage na biso mais fait que gouvernement congolais azana idée wana te azoko kape au stade ya ngote c'est ça problème ezo poser biso makasi voilà tozo bika mke pa bande français ba expatrié mais ça la biso pe congolais moko azui idéologie en kende ko dédouaner pe biloko pene ba ndoroso mindele ba sala raye na ngwa moté ça la bien mais osunga pe pasa te so koti na 9e mero bandi kotuna ta mutu moté ndele congolais moko taza na kati ya maison na kati ya métier na 9e mairie personne aza te OK bango so ba komi koya nango et que biso moto zumusa o na maboko imagine votre nio donc il va belé ba kolongo na chômage tala ba expatrié ba longo une grande partie mais ceux qui biso mo pena ba congolais to komi koya na biloko komi biloko ya biso mo ya peuple congolais et osunga biso makasi la vie que tozaka na sima na bango mais tozo buna ka muke muteka en tout cas merci beaucoup plaisir à toi en tout cas tozo koba toujours na kati ya 9e mairie oyo
bato ebele bayebaki te eza source ya baballon eutaka bacontinue ebele bapaye ebele oyo ekoma même kosunga biso na mboka na biso parce que mboka na biso ekoma kaka sumbeli tekili na osombi oteki mama ye asombi ake ateki po esunga mwa mwana azwa mwa loso esunga mwa mwana azwa mboka chik ata baekole gratuité kota nango me baekole nyonso baprivé ezali balete catholique ezali vraiment esali mpele plaisir na bato nyonso vraiment bazwi barozwa ta ya kolanda émission noloba toujours merci pour la confiance et de fidélité bopesanga nalingaka toujours liboso batelefone batelevizio na bino ezantanga te kosala badécouverte ya boye ezaka na chaîne moko ya biso podcast premièrement nazo remercier babosi na biso vraiment pour la motivation boss Roni Malundama boss Yannick sans oublier boss checking na Londres et pourquoi pas remercier famille Matula mobimba na mona bongo mama Laura Chou mama tona motema mwalamu et pourquoi pas na pesa ba mbote na baeba s'abonner na kata chaîne na biso ya biso podcast il est là elle mara de la presse qui na commune limitée précisément na 9e mairie industriel pour na kosa découverte ya bisika oyo ba ballon ya tombola etekamaka na biki à la prochaine émission tokota kota to sa ba recherche kitoko pour na kosepelisa bino bo s'abonner na chaîne na biso ya biso podcast bo se manifester kala ba beaucoup plus na ba commentaire na bino bo like ba partage na bino yango pesa biso force ya ko créer ma bien wana pesa ba mote na ngana base na ngamo bimba na pesa ba mote na Movier Diogo Junior Ometo Junior ba Ometo et pourquoi pas na pesa ba mote na famille na ngam mialu kera mialu allemand tichi mialu na Paris Sephora mialu ma petite chérie et pourquoi pas na pesa ba mote na notre cadet Andy mialu wana mon sous na Bundes Elodie la maintenance na moni mon vieux Freddy Ngoma le coutumier namoni Gloria Gonda la fille en couleur namoni Michel Ebouma liquide matal Diogo boza tellement ebele sans oublier ya Pichu Makondele ngaye wa babase nanga pe Pichu mona pota solo bijou lulendo depuis Belgique boza tellement ebele na reciter ba combote pour déjà temps oyo et comme temps bon liker bon commenter bon partager à la prochaine émission on a sa émission qui toko na sima caméra na zaki bongo na réalisateur Josué na biso cameraman na biso on y a do basali sa maman mbote be na ba petit na bisika bazali ni loba kaka soki na kufite soki na nzamba zongite ngana bino tokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela